Bonjour, mbote bino bande konanga batali arrête kili bushembo tivine kola sabino astress mususu ya ndinga kosala soin de visage pote etelisa eza to kotia hydroquinone yango moko ezotelisa eza ba modèle mingi o alelo na préparaki yango yo tokozala na café oyo yango yo ya Nescafé soko lingo somba ya miki yo kaka yo mengande na zaka pe na kopo munene po asala soin de visage yango wana tokozala na maki tokozwa kaka blanc d'œuf à maki nde tokosalela eza kaka de biloko awa siko na ntango nazopasola maki na nga mpo natia yango na kati ya bol nazwa kaka blanc d'œuf nakolakisa bino nde nazozwa blanc d'œuf na ngai awa sikoyo nalingi nazwa blanc d'œuf na ngai bomoi nazwi blanc d'œuf na nga yango wana tiki jaune d'œuf oyo jaune d'œuf mpe ekozala mosala nango mokolo mosusu awa sikoyo nazolakisa bino nazozwa kafe na ngai nakozwa lutu moko ya kafe etelisaka na tikali me elongolaka mpe batage yango oyo nazwi kafe na nga natia na blanc d'œuf na nga nazobalela yango kafe etelisaka elongolaka batage elongola bamiso mosusu ezaka bato mosusu azala miso ya kovimbala se awa soki ozosalaka basoin de visage oyo ebiminaka elongolaka batage etelisaka naturellement kafe eza eloko kitoko esalaka mingi yango wana bomoni kafe na biso yango wana tomélange yango wana bozomona nakolakisa bino nde siko na kopakola yango moi napakola yango nazopakola yango na elongi nakosala nango 30 minutes mpo bato mosusu bazaka mpe makasi osala makasi ya kolala nango okoyeba ndenge kaka kolalela nango ezotelisa ezolongola batashe ezosisa babouton oyo eza kafe esalaka mingi kafe mosusu basangisaka na miel kafe mosusu basakangisa sukali citron etelisaka yango oyo asisi na biso nabaki yango nakosala nango 30 minutes nakosokola soki nga mpe kofakola na bebo kaka yo astress na biso yango baya mwasi fo komisaka kosalaka soin de visage na nzoto nobona kwa kotonga baninga atelaka na hydroquinone nzoka nde hydroquinone te nazotela na café na biloko naturel ya fresh naturel batomato bakikamba yango oyo asiko na kosala 30 minutes na ngai soki nafandi nango ti nakoumela nango 30 minutes na sokolo elongi soki mpe nakozala makasi neti na butu soko kolinga kolala olali ebendaka oliokoma oliozala posone ekoma neti ese ebeba yango ekozongisa yango gene okozonga plus gene ok si bomi abone na arrête kilumbu shebo TV tosali na maki tosali na kafe na ok baya mwasi baya mobali awa suite ya astress na biso ya kafe bino boyebi ke internet ezaka na temps ekataki ana nazolakisa suite nde na pakoli nakofana nango 30 minutes na sokolo elongi naye kopakola mafuta na nga oyo napakolelaka nango mafuta crème lelo tozali kaka mpo na stress ya maki na kafe nsima nango tokolakisa maki na miel na kafe maki na sukali na citron na kafe na stress mosusu kafe yango oyo tosalelaki Nescafé yango oyo eza kaka disem Nescafé to café mais de préférence Nescafé na blanc d'œuf ya maki oyo totiaki nde yango epesi biso astress oyo tosaleli yango oyo elongolaka batashe elongolaka babouton ezongisaka elongi mwa nsima baposo wana esi ebeba ekufa ezongisaka yango lokola ya sika bino moko boyebi maki soko ti ebendaka mpo aire wana na ebendani te ntango na kofanda ata ba 5 minutes omona ekobenda nga elongi ebendaka maki ezaka ya kokangama donc kokozongiso soko ozali par exemple na 50 ezolakisa lokola oza mwana wa 48 mpo omesien déjà na basoin de visage ya biloko ya naturel oyo nzambe akela moninga mosusu akomona yo alobi oyo apakolaka na hydroquinone nzoka rien azosalela basoin de visage baya mwasi bozaka na habitude ya kosalelaka bilongi na biso nzoto na biso kosalaka yango basoin de visage eza kitoko bastress oyo ya naturel
eza kitoko banzoto na biso mabele na biso ba Afrique du Sud na biso faut que c'est la ba massage ba exercice et ça la bien. OK na suki wana après ça fin 30 minutes na ko sokola na ko pakola mafuta la ngai nde bokota bokota bomi abonner pas arrête Kilumbu Shembo TV o ekoti kala o ki ko boa kate o ko fan tsango ata na frigo 2 jours 3 jours o landisi a street na yo oyo boye na ko ne ko sango na kati ya frigo e ko sunga ko sala ata na 2 jours 3 jours e ko sali sangai. OK, merci. Bye beaucoup. Tokotobomi abonné par Red Kilumbu Shembo TV. Masolo eza kitoko na TikTok nanga pe na YouTube nangai. E kozong sabino babiloko e vimba kana sa misoko mese na ba soin de visage ko cheka différent soin de visage bonda ko landa bato ba sela ka ba émission. Boko mona awa penze ko panza no zongi loko les autres zongi so loko la chinois. OK, bye beaucoup. Tokotobomi abonné na Red Kilumbu Shembo TV. Masolo eza bien dans 30 minutes na sokole longi.